Lelo nalinga na lobelaka na o Italie production. Lelo tozo mona production et comme mututo a comme na producteur, mututo a comme koloba yenda aza danger, yende mutu aza vrai producteur, grand producteur tout ça. Mais je suis vraiment désolé, Banakin, Bana Mikili, Bana Congo. En tout cas, lelo soki na oso la marama production, en vraie réalité production et comment vraiment na mikakatano ebele na niveau nyonso même ba ça na kin même ba ça la partout dans le monde baza vraiment na ba difficulté surtout pour na biso ba congolais toza na image moko ya mabe pour na production ba respect ya musala ezate et puis ba artiste bazali ko fonctionner selon ba contrat na bango te. Mote mingi bande balanzi à www.nasfortv.com. Encore une fois un grand merci pour la fidélité ainsi que confiance dans Nasfort TV et on a fait ça Chimanga. Tonton chéri rien à dire quoi autrement dit le cordon Nasfort TV quoi. Veut dire il n'aura pas encore une fois ce soir déjà dans Nas show Fiso Chimanga reçoit encore une fois Patrick Bokondi moi na poto solo à Kwenda Vutuka donc joue à TP za Kanate ceux qui vont Patrick Bokondi toujours dans Nas show Nasfort TV ils ont bon misala nae ils ont mon dans la quoi puis moi na poto solo à mon dans la misala nae mais le mingi Patrick Bokondi pour et pas la biso comment on dit ba saison un épisode quoi hein beaucoup on a bien noté le Bokondi a relevé la rapport parcours de carrière naie tant que producteur na Katiami qui na poto oya sala pour na artiste comédien et puis oya sala pour na journaliste et puis pour na musicien quoi et puis mingi na suka na ngokara lisolo na biso ya new image pour mingi na mikolo yango quoi pour kala trop te boza mubange na nice club new image ya bozala te quoi sans plus tarder déjà sur ce beau plateau il y a Nas show Nasfort TV toi bona yemoko moi na poto solo Kwenda Vutuka et puis ça souhaiter quoi hein Patrick Bokondi ya Patrick encore une fois papa. Mote fiston, merci beaucoup pour encore une fois. Nengo Yambinga Lissous na émission Nasfort TV à Narcisse Kalambe na Suisse. Ok, merci beaucoup Patrick Bokondi. Na moi lombango déjà. Yo mona poto solo Kwenda Vutuka. Pour le moment tout est secret aux allants nini quoi. Pour ebele bazana ba quand même ba poto ngo ata moi deux fois pas ba raté. Mais maintenant secret Kwenda Vutuka les allants nini ngo Patrick Bokondi. Tout au son rappé. Babi ke olekisi na ebiti les allants nini ngo Kwenda Vutuka wana. Eza ngo organisation kokende kozonga eza obimi pe le premier pté pa batu nsupe bakenda bazonga mais to ebite ndeni ba réaliser lelo nga so nazo zonga eza parce que naza na moi ba vision mususu il faut na réaliser kati na ba activité na ngai na salaka na poto pe na kin lelo na ngai na lobelaka na o Italie production lelo tozo mona production et comme mututo a comme na producteur mututo a comme koloba yenda aza danger yende mutu aza vrai producteur grand producteur tout ça mais je suis vraiment désolé Banakin Bana Mikili Bana Congo en tout cas lelo soki na oso la marama production en vraie réalité production et comment vraiment na mikakatano ebele na niveau nyonso même ba ça na kin même ba ça la partout dans le monde baza vraiment na ba difficulté surtout pour na biso ba congolais toza na image moko ya mabe pour na production ba respect ya musala ezate et puis ba artiste bazali ko fonctionner selon ba contrat na bango te na juge ki bon na lobaki soki na lobi ba vérité ba loba yazo loba ba vérité mais vérité ça la qui pousser bato na épanouissement vérité libéraka vraiment ça blesse na yebi ke bato belé zo ça bango passe na ba vérité na loba mais tout ce la vérité parce que vérité en homme et ma vie son la lumière et puis na récite yaba oh nous sommes dans tout ça là. Ok, merci beaucoup Ndi mais mimi na moi lombango déjà toute ba relation na yona ba artiste comédien oyo ba bona mikili ya poto hein yo muto zambongo mieux placé kuna yo muto yamara bango kuna na éviter comment est-ce que ça se passe comment kuna na kati ya mikili ya poto tango ba biso artiste comédien ba kuna na kati ya mbora ya minele relation na bango to yamara bango le lenge nini et là moi secret même Fiso Chimanga tonton chéri que actualité événement to lingi Bokondi lelo o le bana moi moki to e bana relation na artiste comédien oyo ba na mikili ya poto na éviter mo mieux placé et c'est la biso Feli Mobando, Popol Botombia, Venanga, Kalo na aéroport, Bazoland émission, Maître Casino, Petit Noye Yoshi Dinalil,
Candy, maman na Nathanaël na Erika, Chantal et Sabé. Bolande émission très bien. Mamindaya, maman na Princesse, Kevin, Merveille et Grady, na Eric Mutombo, bazolande émission oyo. Premièrement, Fiston Chimanga, ezo sala moi passé. Lelo baalo ba ke comédie, ba comédien na biso na poto, musala na bango etambola resu bien te parce que ba commanda, ba combattant ba bebisa musala. Ezaka ba combattant te. Au départ déjà na monde où il y a production, selon ba comédien, musala comment déjà ko beba pour na piraterie. Mais lelo ba bosana ke piraterie bebisa musala. Bah comment le baga si j'ai comme tout par raison qu'à ba combattant non et puis vie sous ba comportement ba comédien sous et affichant ma ben na poto et tchaba ranking et tchaba haine donc yango moni musale comme moi boité mais écoufélité ezalaka toujours bongo lelo e baby lo bebe bonga mais biso sko totika musala wana parce que mututu akoma ina un producteur mututu akoma ki soka zuma mango ya nae à produire mais et pourtant ils ont bon côté nga avana banosa production de na ebsa Fiston Chimanga na zalaka liboso distributeur vendeur d'abord vendeur il y a ba CD DVD partout na teka na ba marché na teka na ba restaurant na teka na ba quartier ba Saint-Denis na teka na ba boîte de nuit wana na teka état qui est en bilan porte par porte na ba quartier na ba ville na ba pays nateka partout. Donc nateka na ba Hollande, ba Allemagne, ba Bruxelles, ba Paris. Donc na sala benda commerce moko mbila d'abord ya ba CD ya ba détaillant. Après na komi grossiste. Après nga mo na commencé à distribution, ya ba producteur nyonso on a travaillé na bango. Na ko remercier Diego Musique, Hermen Kaba, ya Gabin Antembo, ya Yuyu, Vieux Mayala, Aimé Bouanga. En tout cas, Bambo Théâtre, Nabo Sanité ba Régis, Nabo Sanité Konika Sanda, Nabo Sanité ba Vieux Placide, Nabo Onyon son atangité. Franchement, Naza porté bango à cœur. Nabo Sanité Vienangai Richard King, Talara Yo, Nabo Sani Papité, Freddy Porsche, na Saint-Denis, Nabo Saniote, Samir de la Plaine, Talara Wanabatunangai, ba Olivier Bila, Tatiti Dana, Patou Kapangala, Venanga les Ozobekiki, Venanga Ambara de Saint Chantal et Sabé, la taille olympique. Yamon Sekalankolo, Petit Noé. La vérité n'est qu'à et ça là qui moi différent c'est ça là. Nazo continuer Fiston Chimanga, l'andanga très bien. Production eza au coup faté. Mais ezaka à moi tamo moko ya ba comportement ya mabe ya ba producteur ya ba distributeur na bango moko ba artiste en tout cas organisation na ba collaboration ezala ki malamu te yango epusa ke piraterie ekota marché na biso comme libéral les loso hôtel na monde ya production ya ba théâtre congolais to ba musique congolais batu basimba monopole comme ba chinois et pourtant ba chinois ba zala bango ba congolais te et comme ki ba ouest africain et pourtant ba ouest africain ba congolais te les loso to bitolo ba vérité comme vient nanga Elixen Mosengi comme vient nanga Hermen Kaba na bo sente vient nanga Antabel vient nanga yi tika ba tika ovie au soutenir ba comédien au soutenir ba artiste et musicien Papinzola na bo saniote musika ozali au sala ya trop vraiment les autres touché ngai à cœur les longs n'a eu pendant occasion en tant que ba komo ya batuana en tout cas ba bossa trop venanga Aimé Bouanga venanga vraiment o abunda pour na théâtre ti le lo abundara yango na osenga na ba comédien à chaque fois so ba sala tournage ba bossa na Aimé Bouanga te pour bango baza ba résistant malgré ba combattant malgré piraterie en tout cas ça le seul distributeur producteur oyo à tenir jusqu'à la fin. Naba mususu ba Diego bazo continuer parce que musala ngo exa vraiment ils ont répondre des mais bango bazo tenir jusqu'au bout. Merci Fiston Chimanga pour la question Anna. Mingi moi motu nezali tant que producteur ne peut pas sur la production parmi les artistes et comédiens tu peux pas théâtre na biso net cas de Tolobara. Peut-être ni ça la succès na poto pour monter na poto sur la producteur distributeur parmi bantu que mai belé na poto on peut participer au ça la distribution nango ni no ça succès makaso cartonné quand solo ba théâtre so na obi lelo na
loba vérité ba théâtre bima ebele ça la succès oh ba producteur oh boyebi ba produisa ba Diego ba Antabel ba Hermen Kaba ba Lixen Mosenge ba Yayuyo ba Konika Sanda ba Eti Kimbukusu ba sala ba théâtre ça non ba succès mais na niveau ya Europe ezara na théâtre moko oyo Moutakomango eza Apo Firenze le parfum de bonne odeur. Voilà, donc na sitozana EP wana. Voilà. Donc yene Moutakoma théâtre wana na groupe Mboka Mboka bazaki na Johnny Fay na ya Josko, Alisala, Semak na Eldwige. Donc na Maxi théâtre wana esala impact moko na ebité ti lelo producteur ni na futa caché neti théâtre wana bazo ba caché à bien tournage les cas donc na ba valeur nyonso en tout cas ba CP la ka donc ezaki ba moment moko ya bien na vie na bango donc ba o bazanga na tournage wana na sengara ke ekufélité lelo tala lelo biso to na bakin donc evanda ki meto la musango tant qu'il y a poaza tant que ba comédien na ba comédienne peut baza ebele na bosanité pinza ou talara ye les matériaux durables yem tasimba makamukoto cordon donc toujours mekaro tala nini toki ko sa sima mikolo ya le film Fisto Chimanga je suis orphelin et épée na maboko à Patrick Bokoni déjà je suis orphelin déjà zanga mon nazara acteur na kati bolanda ngo bo mona ezana ba événement danger na kati donc eza film moko ezana ba mention bolanda ngo ba conseil bien ezana kati bana Congo. Ok, merci beaucoup Ndiaba Patrick déjà voilà te mettre moi point mouké tout en souvent si normalement déjà pour na new image na biso to ko mona du jour au jour ba innovation ana mona si mana na tena benga ngonini casino eza wana Patrick Bokondi babi ke o mais ça ba ninga pe limisa bango lembisa mamoke babi o lembese ke ti wapi Patrick Bokondi ba surprise à boy pour ya boy za la te quoi na habité moi je n'ai pas de former dans mais ba innovation dans ma case de Jézoya o mais peut expliquer par rapport ya auto na si mana tena benga ngonini ko mo mieux placé o lo belango waneza babi o e batama vérité baba ngote ya rafi son chimanga lelo bomoni casino ane na sima eza contrat mo na signé na ba américain ba benga nga parti à France et mais c'est Bokonzi tolingi to exploiter une image tozana ba appareil oyo ya casino sokoza d'accord oye vite fait to signer contrat ngona bomoni nga avec na kino vite fait donc a signé contrat na bango to installer ngo déjà essayer banda nga mona saki inauguration na lobby ba doza ebele donc ceux qui bana poto boza besoin boya na casino new image eteli bino casino na bino baje oko gagner pe oko millionnaire to milliardaire donc ezara dancing club te mutezoya mais ba innovation ezara ka G koti koto o eza GT mais za ba double G donc ba double G koti koto donc casino eza à pointe donc pour na ko s'ennuyer te so linyo baksa mbongo na vie batu balinga ba loterie donc na new image dancing club et cheli sou casino na bengi na ba ami o balingaka ba jeu à loterie baleka na new image casino e bandaka de 18h à minuit ou 1h du matin tous les jours sans exception. Voilà. Ok, beaucoup de tu as tout dit, tu as mis le pain sur le i, éclaircir ma chose. Tom déjà que j'étais déjà quand émission na biso, na habité oyo zanti koloba, topo koloba poto clôturer na kata na choix lelo pour na bayebayo puis pour na mokili mobimba et puis mingi pour na production puis pour na bactère ngo, artiste ngo oyo libikena ba ngone mutu pe ba peki mo faillite na basola ngo o me ko clôturer na choix lelo pour trop balanga na yo quoi. Mingi na senga na ba producteur onyo so ba produisa ba théâtre. Lelo ba conflit comme moi ebele ko finga na ba comédien na ba artiste ezo ça respecter lelo so totali muneti Apo Firenze aza vraiment président un groupe et puis en même temps aza producteur donc aza na ba capacité wana nyonso ya kosala oyo ba producteur basala ki parce que omoni ba makambo ebele lelo to linga oloba na TVT parce que après ba msuba oleka na cinéma ba kofinga ba koboya mais biso do sa musala toza temps isusu te ya koganga makelele charge ya théâtre na moment o totika na maboko Apo Firenze na équipe na ye mobimba
na bosanité José de Londres pe na Pointe yemoko sida ya bilele aza bango bazo bunda bunda mais na ndenge na ebeli vision o apo azalaka nango lobi sima mikolo to mona ba mamso ya bien. Ok, merci beaucoup. Merci Mingi, le grand caméraman Junior Cox, c'est déjà le retour dans ce beau plateau. On a Yemoko, le président Apo Firenze, le parfum de bonne odeur, Kenneth Lobaki. Alors, mon quai déjà par rapport à l'évolution de Bango, artiste et comédien, Mboga Mondele, est-ce que Bazan a évolution, Baza, Yemoko a expliqué Bisso. Bonsoir à vous, le président Apo Firenze, le parfum de bonne odeur. Bonsoir, Ndego. Oui, papa déjà moi le mbango toi ba bino kuna la mboka mindele papa na bino artiste et comédien oh besoin ko évoluer kuna est-ce que vous êtes dans les bons ou bien et ko signe baraté. Non, toi dans les bons hein. Ah dans les bons biso joaka. Prévenez que le 12 mars oh avant na zo avion na ya awana micho. To là que na de Londres José ka bisoudé na colonne. On avait une production là-bas faite à ma maman. Vous avez signé fallait la japonaise na PC Mouté. Il y avait colonel Bonabo Bazaki, il y avait plein de monde. Donc, colonel Boukana qui m'a belé pour soutenir moi de la femme. Tout ça qui a joué. Et puis à part ça, tout ça, mais malgré comme vraiment la dimension qui est de la tête, puisque ça facilité. Donc voilà, mais jusque-là, ce monde a juste 7 sur 10, ça va. Mais, il paraît que non, cimetière plutôt un cimetière bien artiste, comédien, puis musicien habité. Est-ce que ils ont bon d'après eux? Pourquoi ça a sauté, pourquoi ça a sauté? Bako ça bon batwala babo na ndima ngote mais ça rappelle par rapport à la réalité il y a poto na ko betelote ndé babo mais est-il que netinga na ndima ngote ponga na évoluer kakuna tozaka de temps à temps ça comme ça là naza on a oti ko ça va filmage belé zo kende batwala ki bonzenga to malamu batali l'ex du mari de mon ex-femme ba aux inacceptable ils ont comprendre parti ka ça témoin les gros de la secte ya na matériaux durables na nzunzi de Nabiso Nzunzi. Vous comprenez? Voilà. Je ne sais pas si vous avez un mot pour en finir, un dernier mot pour en finir. Sur les alliés, le bel biso pina bateau ba tala mo kilimo bimba pour tout comme na soara lelo. Témoin ezaka ke ba soutenir musala oyo ndenge partisan Nzunzi ndeko nanga mwasi l'ami de mon ami alobaka ba soutenir art oyo batala na mboko yo. Eza culture mboka to ko isangote to soutenir ango. Malais, mais pour tout ça, il faut perse. Les tingans évoluent dans le Congo, dans le digital. Dans le digital, moi, je suis un zora, je suis un paya, je suis un mais je suis un poids. Dès que je suis assez amour du cœur. Il y a présent Makanza, il y a Mimo Botuli, il y a Roumé fondé, il y a bébé, il y a des ikabé, sababiye, il y a des sembo, il y a des sinaye, il y a des bibi, vraiment. Vous comprenez? Donc, flamme, calule, BBC, on est à amour du cœur. Il faut autant avant qu'on soit pour soutenir sauter ça, il faut pas quoi. Basé belé vraiment, CG, na comme il y a cause en ngou makanyama, basé belé en tout cas net quoi papa na biso na comme il y a papa Gilbert. Vous comprenez? Guillaume Vang, Azuma Mbali, thème ya nanou, félicitations à trop. Donc il y a beaucoup de choses sur le rôle qui va ça va tant que moi soutien Zara ba dire ma pouya ba rendre dans galia pour autrement dire randal moi ba soutien Zara ce ba te beli ba sangana c'est pas ba to quoi ba wana na otanga wana ça ego ça eloko moko ya bien pour ça le point à new image à Patrick Bokondi est-ce que no mon est-ce que évolution des alliés qu'est-ce que tu peux dire à Patrick moi conseil par rapport il y a Msala na ya production et puis il y a Masolone à new image Patrick Bokondi a mutna découvert na Lille na binga ko cofondateur ya new image aibi pourquoi dans le baboué. Donc, bonne chance c'est qu'il y a beaucoup plus que c'est là qu'on a eu. On a quitté tout le monde qui était télémi, malembe. Je comprends. Pour nous, on a escalé. Moko, Mathieu Mbalé, ok, Misatou, Malakaska dans Msala. Il faut toujours bosser. Na tranquillité, na respect à Batunyoso, na respect à monde et puis donc voilà quoi. Mais bonne chance, on a beaucoup de images. Et puis pour dire na poto beaucoup de produisants biso. Tout ça, c'est comme titre qui est Olengulu. Auto Betaka Ngai, Gianni Faye, Maktab Joie. Ah, et bien, donc voilà. Voilà, donc ça veut dire que Adam Deko, n'a pas pensé à peine à mon jeune frère Nangai Hervé, Nani Sono. Il est passé là, on avait passé à Pili restaurant. Donc Hervé, Patrick, donc des choses comme ça, ils ont m'habité pour Namboka. Donc c'est une bonne idée, il faut encourager, voilà.
Merci beaucoup, merci président, merci tout cas, merci. C'est ngam na remercier pour na pema na ngobinga. On a mais il faut appeler ça mbote quand même l'artiste hein. O nyoso ya poto ba Anse Luzolo ba la Duchesse ba nyoso ba Meta Pinga ba Sonia ba ngutu bazali belé ba Mike la Duchesse ba Fatou Miracle Zigura José de Londres Azosé wana mas na mutu nanga mbote na yango wana en tout cas bazé belé ba petit nanga ba Irene Kidia ba 2 minutes président Mimi Nicole Vangouz de vos mosoba pour ya komana biso kuna bienvenue tout keba na pe komana biso kuna donc bango nyonso ba mami la jaje moi c'est bienvenue donc na tout cas c'est côté à London ba Willy Mambali kuna Williko ndeko na pesa mbote ndeko na ngai baza ibele ba chuna nyota moi c'est Micheline donc tito kesu ti ba par-ci par là donc ba artiste nyonso ba na poto ndeko na bino yoyo. Voilà. Okay, merci beaucoup, Junior Cox. Pati Kabes, ça tapé Simbot na Yves Malala. Pati Kabes, les gourous de la secte. Merci beaucoup. C'était Kanet Lobaki, Junior Cox, c'est le grand réalisateur. C'est déjà le retour. Puis pour en finir, pour en conclure, là, mon Pati Bokondi, Babokondi. Mais là, moi, déjà, dans ma bourre, on a Yazabona, Cede, Yemoko, Onia, Amissi, bon, l'ex danseuse, il y a Papa Nabiso, Rochero, Taboulay, quoi. Ming, album, Naeto, Pis Nae, Virunga, Ozabona, Banzemo, Toro makasi quoi parti bokondi une image peut célébrer par rapport à Onia Amisi poto ko balanga na soirée lelo. Oui en tout cas balandinyo so bazolanda so nazo présenter artiste oyo parce que aza modèle aza exemplaire azaki danseuse ya Rochero Taboulay wana za icône ya mboka na musique ya za papa na biso aza modèle. Donc, au siko ezali ba élément oyatikaki onya azali fruit ya papa na biso Rochero. En tout cas azali na banzela na ye mususu aye yango na ye na album na ye na ko présenter yango na mboka. Donc ezali maxi single ya 5 titres oyo asali. Vraiment producteur na ye ezali monsieur Jean-Marie Essengo. Voilà, Sommet Ali Binzaye m'a produit Ndekonabiso So Onya Amisi. Album intitulé Virunga Ezali na 5 titres. Voilà. Ok, merci beaucoup déjà, je pense que tout le monde va capter le message. Quand le Lobaki na Kinshasa déjà, et côté camarade déjà, Moutou Alingi, Kozua, album ya Ndonabiso, on y a Amisi, moi aussi quand déjà na New Image, na commis à Kasavubu, Oshwe, au Kitiwana, au tout numéro 1, je sais pas dire beaucoup de New Image, au Rosa CD ya, on y a Amisi, d'abord on a DVD puis na CD quoi, oui on s'est retrouvé et beaucoup dit Lobaya Souka et puis na évité son rôle. Naza vraiment na moi mingi ya koloba par rapport à musala o ya production. Production eza nango magité. Production pe eza kozala mbongo ebelete. Production ezali en tout cas connaissance ya ba mature ya ba produit o ya ba artiste bazali komema. Lelo so nazali côté le mapona lo bana problème ya production. Ezali parce que zo sala moi pasi na mawa mingi bas producteur babimi ebele bazolo ba ke production ekufa production jamais okufa batu oyo nde bazali ko produire ba artiste il faut ba bazo utana bango wapi pe ba koke na bango wapi lelo nga so nazo parler sur production parce que j'en fais partie na yebi ba fay nyonso na milieu congolais oyo esala ke production ebeba lelo tozota la mingi ba combattant tozolobela mingi ba désordre ba artiste mais c'est pas ça le cas mais ils appellent ba comportement ya mabe ya ba producteur et sali ke musala o lelo et comme vraiment négligé mais écoufélité topé sara attend kala tête ozongela ba mamango biso moto osimba na maboko lelo maison na bino yango New Image nazo présenter eza maison ya production o ba contrat ezali ya makasi eza reconnu na niveau ya SACEM na Europe nazali na ba macaroni nyonso et puis naza na ba contrat na SACEM donc ceux qui vraiment makambo evandi na kozongela yango et puis na kosala yango na ba voix moko oye kosengaki ba artiste na biso ba se retrouver na ko remercier vient ngai Major Sila
na Lille bambo théâtre na bosani ote maître Casino na remercier pe maître Ike maître Masikini na remercier bandeko nyonso o basutenaki ngai na ba moment difficile Nicole Fienga na Lille mère na ngai mère Anto na remercier pe lisusu kuna na Vita Vie en tout cas ba sœur na ngai kuna sœur Yvette na Jolie ba bitalaka yo balobi ba succès belé sans oublier maman na biso na bosa na raete wana babenga ke maman na bana wana maman Nora Pelenda mère na ngai yo yebi tamsu na sali mo be émission belé na boaki yote suite ya ba charge leki belé voilà donc ndé naza Onia Amisi album na ye yango boyamba yango bo consommer yango ayembi kitoko eza na chanson moko na sepeli nango makasi na titre ya Mitende Mana Mana franchement bolanda clip wana bolanda chanson wana bo akena batembre à Rochero sans oublier ba remerciement ebele na Saint-Marc Tabo mon ami voilà donc Alissa là Djuge Makuti Manabosani Ote, frère Nanga Jacques na Lille, frère Eric, ba Onyon son atengité en tout cas, Feli Mobando, Popol Botombia, mère Ale Kani, mère Ale Kivet, ya Clément, Madeleine, Nabosanité Binda Kuna na salon Feli Mobando, Nabosanité président d'homme na Lille, Talakaka, parfum Mabengele, Hervé de Lille, la magie de l'ambiance. Hervé de Lille, la magie de l'ambiance, Radio Campus. Sans oublier Zoé Bella, Christian Bella na Tanzanie. Big merci pour na nzembo o salela kingai. Nga moko na zui en charge na kosala ba promotion. Na kolukana sala isusu promotion makasi pour batu ba yo kanze mwango pour nanu ba yo ki ango troté na remercier pe sœur na ngai Virginie Lofombe na Serge Kayembe na staff na ye mobimba ba mami Lela ba Hélène Kassanda ba ze belé na remercier yo moko Fiston Chimanga na remercier pe susu Akra Zanga Nene Musango di na New Image Kabose Kayembe Yannick Isamu na remercier Pasi Obwene na remercier Victoire Obwene ya Didi Mose Kanankolo bana Kavenyonso bana Matonge ba mbinga na Sengonyoso au maison na bino ya production en même temps eza dancing club en même temps et contribuer dimanche nazo promettre na bana Congo nyonso dimanche na RTNC à partir à 10h ti midi bon mona ba relaxa ba clip ya Onia Amisi un album na ye asika intitulé Virunga Onia Amisi oyo manager na ye azali na kombo ya Chako Obese na remercier Veti Togolo na Lille na Jean-René Golo kuna na Afrique du Sud na Johannesburg mais en tout cas ba big merci na bino merci beaucoup na yo Narcisse Kalamba na Suisse voilà na Sport TV sans oublier vienanga moko ya Gabin Atembo na Bosani Ote Bambo Théâtre Chantal Esabe maman na Océane na Marina na remercier Kandi Zanga maman na Erikana na Nathanaël, Jocelyne Lumande, Jocelyne Lomama, Olga Lissungu, Bambo Théâtre, voilà, Didier, Docteur, Restaurant Pilipili, na Oshwe, Hervé, Francis, Bambo Belé. Voilà. Je vais dire que ceux qui ont montré au bail ça mokili na pas partir beaucoup je le confirme que moi na poto solo mutabi solo na niveau 0. Tara kwenda vutuka et puis ça met la binoté quoi. Bovani wana boko kangama pombo bieza binoté na ndinga mabete boyebi vérité mais bokondi kwenda vutuka po amo na poto solo bi solo bi secret nango bokondi maloba ngambo ayo babi ke lelo plateau za yo sakana nango loba oyo ko loba po ya boizala te quoi. Poto moi na poto solo moi je le confirme. Alors bon ya benga fiso chimanga finga ne bomesana quoi. Bokondi maloba ngambo ayo. Na pesina mbote na Régis Makolo golf talara Jires Makolo golf en tout cas Bambo Théâtre héritier Zema Obed et Loko Bambo Tebele côté Bazali vraiment émission oyo bolanda yango
Nora Pelenda, Bambo Tebele, Nancy Kilakidi. Talara place aux arts, donc na remercie ba big merci. Commanda Ben na Kanda Kanda Bambo Tebele, commanda Papi, na pesi colonel Palumbo Tebele, na pesi major Godé Bambo Tebele, ba Konzinyo Samboka Bambo Tebele bele côté Bozali, parce que émission Onde Tozali Kosala, ezali pour na avancement et puis pour na développement évolution ya mboka na biso na niveau au Italie production. Donc ba producteur nyonso oyo ba elelo na ba oya kala, en tout cas bo fungola mitema musala oyo richesse na biso ya mboka ezali ça fait partie ya musique, ça fait partie pe ya ba artiste et comédien na biso, donc to soutenir bango, to l'acheter parce que lobby na biso to yebi angote. Ok, merci beaucoup. On dit Naïbité ceux qui te rebattent pour Goloba. Pour déjà la régie nous fait déjà un style là-bas que non. Moi on déjà et comme qu'on a moi le mbango Naïbité ni autre qu'elle pour beaucoup dire le bela baye puis pour un artiste musicien peu comédien puis pour un baye le sous bana kina bana Kinshasa Naïbité aux allons pour Goloba pour te chuter déjà parce que le temps nous fait défaut. Pour na bana Congo Mobimba et là on a Osengakara en tout cas bientôt na marché. Album Nabiso ya Virunga, Onya Amisi. Donc, ils ont 5 titres. Ils ont C2 na DVD. Bosomba ango, bo consommer ango, asay musale malamu, na zolo ba susu awa, na par rapport à New Image, na Oshwe. Donc, d'ici un mois de juin, vers mi-juin, tout ça, l'inauguration, Dancing Club Nabiso. Franchement, New Image. Club dancing, donc ma surprise est belé. Fiston Chimang, en tout cas merci mingi nandengo recevoir. Voilà, donc na sepeli ato, na bo sanité papinzao, les matériaux durables, parfum à Bengele, les synagogues, na bo sanité Olivier Doumou, Junior Doumou na Lille, na bo sanité Apo Firenze, les parfums de bonne odeur, Balobi, Batikayo, continuez toujours na ba idéologie. Et que Simba, Pelisusu, Bangai, Élisée Ampombo, Joyce Bokonzi, Moïse Bokonzi, Merveille Bokonzi, Patricia Bokonzi, Nathanaël Bokonzi, Maëva Bokonzi, Grady Bokonzi, Kevin Bokonzi, Bokonzi, on va les Belé, Abotarawana, tout va petit. Basé Belé, Jocelyne Lumande, Banagno Soyalil, Bambote Belé, Bana Paris, Juju Luambo, Vienangai, Julien Tembo, na bosanité, Vienangai na bossa na rayo ya trop melelo na bayi na bossa na yote. Vienanga a soutenanga banda souteninga banda lelo ti lobby. Ambara de Saint-Ouen. Ambara de Saint-Ouen. Vienanga lisusu Major Sila na Lille, Vienangai Pafeli Malolo na Lille, Bambo Tebele, na remese pe lisusu Eme Bongo na Lille, na remese pe lisusu bande konanga nyonso o to sala la bango musala oyo ba Richard King, Papi, Freddy Poche na Paris na Saint-Denis. En tout cas, Nzamba Pambola bino côté Boza, na Bosana Binote, sans oublier Venanga Antabel, Diego Music, Batu Onyoso ba Hermen Kaba, ba Lixen Moussengi, ba Lano, na Bruxelles, na Gare du Midi, Bambo Théâtre, Talara producteur na bino oyo avanda ki abatama ki me atalika ba oloba loba, bazoganga ganga ba makele le loto wana katsakin. Na katsakin to meme New Image. New Image egoyana ba événement belé. Ba innovation belé na bombité pour na bana cave. To comme déjà na deuxième boutique na New Image na Kasavu. Donc Ocho numéro 1, Moussous yana Chikapa na asi kuna pe numéro 1 lisous. Donc to comme na déjà D. Omoni Kalate to bandaye muke tozokola tozomata. Donc d'ici 2 semaines boutique Ami Balé déjà opérationnel. Et ça déjà dans la minute ba fongoli monter ma ba pesi ba clé. Voilà. Donc dimanche na 10h
Bon mon yango egeleka. Mingi moi bayebanga déjà pour ya boezala te quoi. So na bois que parce que ozamo na poto ya lokuta quoi. Na moni wana na kombo ya Papi Chako depuis États-Unis, Papi Chako ya wana et puis na pe Papi Mukendi na Canada, Papi Mukendi na Canada et puis na moni pe Papi Kadima na Bundes ya wana et puis na moko pe bienvenue Makoso sans oublier Junior Junior Mukuna le prodige quoi. Et puis bayebanga là je vois le manager Swag ya Mbinga Molayi. Aboy nena benga na comment na tout changer, je reste ma call au golf et na mon pe bongo héritier Zima et bien on est mochi ma soko bokinga émission na yo kotalama mokili mobimba pe okanga masolo na ko zela ka itala makando lobi bongo héritier Zima na yo moko pe Obed eloko quoi. DJ Kimbi Fashion moi so ebi ko late moi so atara Weston na niveau 0 ya boizala tes frères félicitations car na ko mi mokonzi to chef ya ba journaliste depuis Mikilia Poto et sans oublier à toi mon ami Saint-Marc Tabou hein, le civis du Congo golf te dit un coucou, hein, Marc Tabou, malgré Mikolo, comme raté dans les civilisés, mais te bosse en yoté. Et puis, on a eu mon master Dazo Flex depuis Paris. Il y a Yangwana. Banga, on a bois quitté. C'est que oh, la bien quoi. Tu veux parler à Fiston Chimanga, tu m'appelles, le numéro 143, beaucoup de Facebook, comme Fiston Chimanga, tu as la banane nuance au carré quoi. Et pour Nalelo, tu as rappelé te qui saka. Quand moi, je dis un grand merci à toute mon équipe technique. Là, je vois la Sima caméra, celui qu'on appelle Balbig et la tête ne fait pas l'homme, quoi. Veut dire un grand homme dans un petit corps. Junior Cox, ça veut dire les mignons. Non, non, mon caméraman a soit à beauté, quoi. Veut dire moi, na Académie de Beaux-Arts à solo, quoi. En fait, à Nasport TV. Junior Cox, c'est le grand réel, quoi. Merci, mon frère, vraiment, pour tout ce que tu fais pour la Fisto Chimanga. Ça me va droit au cœur. Et puis, Yomo, quoi, veut dire Yambinga, un boss Nanga Boga, hein, bébé nourrissant, Nassis Kalamba, baby face, quoi. Lèvres roses, viennent Yarka. Pona lelo to bana peto suki saka soko boyi biso sala mokili na yoto yamba Ange Gabriel po ya bozala te kwa bino boso la mabe mais mingi na yo moko hein Arthur Az veut dire star mboka et bino yo moko chimanga ngana na mechola quoi veut dire mechola solo te confirmer yo déjà Kimi Fashion, na moni pe nene na biso veut dire nene na biso nene bokonzi veut dire petite sœur propre à Patrick Bokonzi fille ko solo là sans oublier celui qu'on appelle Kabosé veut dire mbila amour propre et bili solo na niveau 0 muta sumaka sécurité na kata nu image a bili solo niveau 0 j'insiste encore celui qu'on appelle héritier Zima omoni okumisi nzambe na yomoko Obed eloko Junior Jires golf sans oublier Ada Sabokota na yomoko ultra joli kinda 3000 ans, yo yebika neje zalaka, na yo moko pe fleur mbangu, na sentir, na sepeli. Ciao là-haut.